faida. Tunasira sana ndugu zetu wanaopotea, ninasema mkwende kweli mpotea na Kongo. No, Monisco mkwende tu, umetumia vitu vyetu sana tu. Pesa niyotoka mulimopa kitu gani? Mupita barabarani na magari kujivimbisha. Biashara zungu wenu tunapenda kwele kweli. Maisha yenu ni mafupi kuisha mafungo mani. Ukoze kisweke nisaidi Monisco ikwende. Wakona Monisco usiro na Patrick. Aye Mungu Monisco. Unasema kweli hatuwataki tena. Monisco. Abadile kuje, najabatie. Monisco. Mfanye hati yote. Monisco. C'est pas possible, les mensonges, les choses, je m'en bénis. C'est pas possible, la Monisco, ils sont des ennemis. C'est pas possible, ton plaisir à métier, dans mon village, je connais tes étés. On est sans problème, on va régaler ton âme, de cacher la vérité, c'est ma petite nouvelle, ton gâteau, sur la terre, la présence de la Monisco nous dérange. C'est vrai, en vérité, la présence de la Monisco nous dérange en RDC. Il y a solo bende koma na somme kolo Congo sabino na komboya zambe ya mpungu tulendo oyo bankoko na ba belela kienza pa za komba akongo mungali vidi mukulu Mungu Baba Mungu wa milele Zambi gaungu kalunga esolo neza linde nzambe umubati mukali kolonase mukela mukilo za komona neto komona te oui ce que ba costa que les bosso na kanisi ozi tant mingi ya komesa na biso pona koyeba ke to ko kundulela bino nzambo ya solo ko ba costa kibina na idom et donc oyela kibino oyo noso to komona na kati ekolo kongo ya ba pasi ya konyo komande idom et donc mayela kibiso liwa ayela kibiso ko banga ayela kibiso ba intimidation yango oza komona échanger le komoko te plan oya yake na ngo bande bandeli ya mokili waye ko luka koyeba ndenge nini bato bakelama liboso basalaka na kachopa ndenga yake amona kibiso na bomengo nyonso akota kibiso nango la jalousie a commencé à partir de là jalousie et bandande à partir na wana et jalousie wana a travaillé nango pendant plusieurs années et a trouvé oya biso ba bolole bana Congo bana kachopa babolole balibite biso tokotekela bino obanga na bino rien comme to bino masako ebele bepesama kia solo na kanisa bato so azo bango na musika me mona na ko trahir moko na kati na ko trahir nani les ennemis internes les autochtones sont plus dangereux que les ennemis externes les étrangers Okeba les ennemis internes wana ils sont avec nous. Ils sont encore là. Et ils sont à l'aise. Avec tout ce qui se passe au Congo, ils sont à l'aise. D'ailleurs, ils facilitent encore. Donc, vous savez, comme moi, ce qui se passe en RDC Congo, c'est au Banga. Il y a son mot à est-ce que ces gens-là, il y a banani basali à cause des papiers. Incroyable, mais vrai. Vous vendez votre sol à cause des papiers. Un instrument qui n'a pas de valeur. Qu'on imprime nuit et jour. À cause de ça, mes frères, mes sœurs, à cause de ça, vous vendez votre sol. Oh, quelle malédiction. Quelle malédiction pour vos enfants. Quelle malédiction. M'appelez Bateka Kamote, de Kamo m'appelez. Vulusi kimbangu ndio tunguno hapa mbola bino poete bokoti na kati na chaîne na etobe la katevelo la kamvulusi kimbangu. La solité au côté Mboemba Liboso, n'hésitez pas, vous apprétez, tu as de la chance. Parce que c'est la seule et l'unique chaîne sur YouTube où vous pouvez savoir vraie information et comme ça peut nous écouter. Et si surtout tu vas plus loin, à Koyeba, Otoloba, il y a 3 ans, 5 ans passés, mais cet homme c'est un prophète. Comment il a dit tout ça? Mais aujourd'hui, tout ce qu'il a dit est au Salema. Donc, Maloba na yenga, cherche à savoir, Lukaka,
otialaka bémission na ngeleka okoyeba nyonso osalama lelo na loba yango naloba te naza prophète naloba te naza pasteur rien bishop te nalobi na motindami ya nzambe lokumu mpe nkembo na mama kipa vita ndona omwasi abundelaka copa omwasi abundela royaume congo oyo mama misusu lelo baza koteka nzoto epai ya banguna epai ya baétranger baza kobundela mboka te patali boso balelaka nzala nde bango biso pasi eleki biso ça ne va pas mibali yango baza mibali ya kongo baza mama kipa vita atunaki mibali baza wapi te ye moko abundaka telemaki yango batuti bautilisaka basi na bango baboma biso kongo likolo ya basi na bango bino bokosala contrate bino bamama po te bodétruire mpe bango bongo moke c'est cette aliénation ezosalaka lelo tozomona toujours nous avons des ennemis internes bandeko na biso moko bana mama congo bazoteka mama congo likolo bapapier likolo bapromesse likolo complexe d'infériorité parce que c'est un blanc qui lui a dit ceci il doit faire il doit obéir. Malheur à vous, vous êtes maudits, fouez vos enfants. Tina 4e, 5e génération, vous allez maudit. Malchance de Kolanda Bango ya trahison. Au Kamo, la canote, mais banano va souffrir la trahison. Comment va traître? Va trahir sa kaka. Parce que au bout de ça, qui bango na tango, vérité na tango air ya verso. Oh, vérité, c'est le meilleur. Yo, conduire pays, yo, trahir pays. Et banano va trahir encore pays. Plus que yo. Malédiction. Écoute la carte de la libonda. Luka repentance. Tango ya mo. Voilà, très chers compatriotes, amis, oyo nous sommes à la carte de la diaspora, le Sakombo Kabino, Maton Domingue Paina, Yondo Konabiso, maître de l'Opar de Paris, Yasolo Jackson Nangwal, le Sakombo Paina Yo, Ndeko Jeanne, Didile, le Sakombo Paina Yo, Pichou Kalamalu, le Sakombo Paina Yo, Maman Abiso Catherine B, le Sakombo Paina Yo, Koko Nzarampanda Tobosani Yote, le sako, Tobosana Kate Kopesa toujours, le sako est mingi naba oyo basunga kabiso asolo ke poete tofuta ba fati tofuta internet ya solo esenga ka contribution à biso nyonso. Matondo epai na yo papa na biso mbuta MKM. Matondo grand sponsor. Matondo epai na yo papa na biso Emmanuel Yeko. Matondo epai na yo papa na biso Mikael. Tobosani Yote mama na biso Anna. Maman Anna elle a préféré tout ce que maman Anna elle. To bosanité papa na biso Francis Bitoti. Ma tourne pas na yo nzambe père pambola. To bosanité bandeko banso o baza ko sura biso na ba moyen nyonso même des informations o pesa ka biso que papa tala makamango lobelango papa boy ma tourne pas no maman Marceli. Ma tourne pas no maman Meji. Tourne pas na yo maman na biso linkela lemba. Ma tourne le big mama. Ma tourne Miss Clara. Matonde panayo maman Chani Chungu, matonde panayo Francis Mitoli, na biso wana, ya solo maman Christine Yande lo sako paina yo, to moni ya solo maman Angélique Kianza, azape na biso wana matondo na bilo mofo, to kota na moshi docteur na biso. Alors, chers compatriotes, vous savez, il y a beaucoup parmi nous, basés au courant qu'il y a la guerre à l'Est du Congo, que nous sommes en guerre contre la MONUSCO. Les gens qui sont arrivés à RDC Congo, soit pour stabiliser le Congo, s'appliquer, mais on s'étonne aujourd'hui, nous sommes en guerre contre eux. Comment c'est peut arriver que nous sommes en guerre contre eux? Nous allons vous montrer, nous allons vous expliquer en image, vous allez comprendre d'où vient cela. Est-ce que nous méritons cette guerre ou pas? Qu'est-ce que on demande? On demande à ce surveillant, c'est vrai, si quelqu'un dit que non, moi je suis venu là pour vous garder, pour vous sécuriser. Et quand tu dis, non, je n'ai plus besoin de toi, mon frère, merci, hein, merci, combien je dois? Oh non, non, c'était gratuit et bénévolat. Ok, merci. Ça demande rien, on t'a dit merci, allez-y. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez le suivre. Alors, chers compatriotes, attention, en ce moment où la guerre est encore en est du Congo, nous sommes en guerre. Vous savez que nous sommes en guerre contre la MONUSCO, contre l'ONU. C'est grave. Nous sommes en guerre contre les démocrates qui ne veulent pas partir. Oui, ils ne veulent pas partir. Nous, ils sont venus pas pour partir, ils sont venus pour rester là. Ou pourquoi faire? Alors, en ce moment difficile que nous traversons,
il y a une bande des escrocs, bande de criminels, la bande de Félix Antoine Tshilombo, qui sont en train de distraire les autres. En ce moment, la guerre qui est à l'est, mais à Kinshasa, les gens sont distraits dans cette histoire de Kabouya. Non, Kabound, Jean-Marc Kabound, tribunal, Jean-Marc Kabound, François Beya. Mais mes chers amis, pour comprendre à qui vous avez affaire, à qui nous avons affaire. Donc, il a bien choisi le temps, le moment que non, quand les gens s'occupent de cette histoire, et on est à Kinshasa, tout distraire le bango, échauffé. Et les gens sont là dans la distraction, quand on pose des questions aux gens qui sont à Kinshasa, on savait que nous sommes en guerre. Maintenant, ouais, nous sommes en guerre. Tu es en guerre. Oh, vous avez été payé dans la guerre. Vous avez été envahisseur, ben, côté la biso, bah, Tony, bah, il y a un avion, il y a Ethiopian Airlines, bah, côté, na ba samba nyonso ba koti. Vous savez? Non, nous savons pas. Pas yebi na ba ngolo côté. Na Kinshasa ba yebi te. Voilà, basé la carte de la distraction. Pas si peu. Voilà, mes chers amis. Alors, vraiment, ils ont passé ming. Alors, donc, c'est bien que, makamuna bango, oyo, yetu lombona, oyo, bako benga, Kabound, Jean-Marc Kabound, etali bisoté. Ce gars, comme même, on a yé, na prison, na makala, même na makala, on s'en fout. Bandeko, bon, partir à une formation, on a été, qu'on partage en côté. Cette histoire de Jean-Marc Kabound ou de François Beya, ne partagez pas. C'est une distraction. Va calculer bien pour distraire les Kinois au bazar de la carte de distraction. Et bah, comme là-bas. Décidez. Et qu'on soit à Konate, et qu'on y a tina Kinshasa, ne vous en faites pas. Croyez-moi. Bitumba, on a besoin de Kantiake, Bandinga, on a besoin de et qu'on soit à Kuna Est, et qu'on comme à Kinshasa. Je vous assure. Beaucoup yoka. Voilà, mes chers amis, pour bien commencer l'émission, il est vrai que nous allons faire des recommandations. Donc, c'est une recommandation. Parce qu'à la livre des choses, il faut que Bande Combat le Congo puisse comprendre comment il faut se comporter vis-à-vis à cette histoire qui nous arrive. Nous sommes en guerre. On accepte qu'on est en guerre. On était en guerre. On est en guerre avec les Tutsi-Rwandais de la communauté Est-Afrique que Félix est allé nous engager là-dedans. Nous sommes en guerre contre eux. Alors, la MONUSCO a fait le jeu d'esprit pour nous changer un peu d'adversaire. Donc, la MONUSCO était en guerre avec nous et il est en guerre avec nous. Il a mené notre adversaire. Donc, comme notre adversaire, la MONUSCO, suivant mes chers amis. Beaucoup vont s'étonner, mais c'est quoi cette histoire de papa? Oui, la communauté internationale nous a mené une guerre là depuis des années 60, que nous ne sommes pas indépendants, on dépend d'eux. Alors, il nous ment. Avec quoi? Avec des guerres, des terroristes. Non, il y a des terroristes. Non, il y a des groupes armés. Quels groupes armés? Ce sont des groupes armés alimentés. Faut recruter par qui? Par la MONUSCO, par l'ONU. Alors, et puis et ça, alors, mes chers amis, comment il faut se comporter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons vous donner 4 principes pour aider tout le monde pour se comporter. Je vous ai dit la fois passée. Et je dois encore répéter pour la meilleure compréhension de tout le monde. Alors, j'ai demandé que, numéro 1, la non-obéissance. Il ne faut pas obéir aux ordres mal donnés. N'obéissez pas. N'obéissez surtout pas aux ordres de gouvernants, de tous ces gens qui vous disent qu'ils sont là pour vous, de la société civile, des pasteurs, des gens qui vont vous donner des ordres que non, calmez-vous, n'obéissez pas, c'est la mort. Vous vous calmez et ils sont complices dans cette histoire, vos frères à vous, les ennemis internes. Vous avez compris? 1. Deuxième, la non-coopération. Ne coopérez pas avec ces gens-là, sinon tu vas perdre ta famille. Tu collabores avec eux, tu n'as pas de problème. Tu as besoin d'argent, allez chercher l'argent. Mais, quand vous avez famille, quoi dans les babas, pas. Alors, 3, ne reculez surtout pas. C'est au finish. Comme nous sommes engagés là-dedans, de nous mettre debout pour revendiquer nos droits. C'est certains droits, c'est ce que nous sommes en train de faire là, parce qu'on a trop subi de pertes. Plus de 18 millions de Congolais ont été massacrés par ce même groupe de soi-disant de la communauté internationale qui est représentée aujourd'hui, qui sont représentés aujourd'hui par la MONUSCO. Vous
le savez. Alors, non recul, au finish, comme on dit au finish, c'est le peuple qui gagne toujours. Kanisi bozoka, na moi français, pour être bandeko nyuso bayoka. Oya, non, au partout gauche, oya quand même lingara mais bayoka moi. Quatrième, comment nous allons nous comporter pour gagner cette guerre? Par des actions individuelles et ciblées. Vous avez compris? S'il te plaît, quand tu as ta morceau à vidéo ou salango na audio, quatre principes pour la peste. C'est là où nous allons gagner la guerre avec ces gens. Malgré qu'ils ont des armes, nous sommes très nombreux plus que eux. Nous sommes plus de 100 millions de Congolais. Je vous assure, en se comportant, en tenant compte de ces quatre éléments qu'on a spécifiés, non, tout gagner. N'est-ce pas, vous avez bien compris? Matondo, Nabino. Alors, évitez à tout prix d'avoir la peur. Et qu'il n'est pas avoir la peur. La peur, c'est l'arme que Satan utilise, que le diable utilise pour vous faire reculer. La peur. Et alors, dès qu'il va comprendre que vous avez peur, parce qu'ils ont créé longtemps, ils ont créé la psychose. La psychose qu'ils nous ont amené, qu'ils ont créé pour nous endormir. Et cette psychose-là a permis qu'aujourd'hui, c'est ça à l'origine. Et Kobanga, tout le monde a tout koufa et belé. Mais surtout, Banga qui était dans le bas de là, il est temps de comprendre qu'on nous sommes dans le lobby. Armé mon côté dans mon kile, qu'on dans notre peuple. Armé mon côté dans le lobby. Et ça va chinois, et ça va russe, et ça va américain, et ça va japonais, à côté de ma face, ma peuple. Le kouta, ma possibilité, la vérité, à côté. S'il y a une détermination, nous allons partir jusqu'au bout et ils vont fuir. Croyez-moi. Merci. Merci. Bon courage à tout le monde. Voilà, bandeko tokoti na moshindo toketo suka mwata ya solo est un peu important parce que vous faites partie de l'émission pour la kola musabatu misusu au bazar na kati na kobanga te ce que tu suis tozana détermination je vous assure que tokolonga bango na cette guerre oyo ba memela biso. Alors ba memela biso guerre pour ba endormir biso et alors ba yiba biso. Mais comme on a compris que la guerre oh même la kabiso oh nous sommes la kabiso et c'est le pouvoir dominer sur biso to lobby apana cette fois-ci on a bien compris. Allez, c'est parti. À propos de la MONUSCO, là aussi je crois que les jeunes gens sont emportés par les émotions d'une part et je pense même que il y a quelque part de la manipulation des adultes. La MONUSCO est venue en partenaire en République démocratique du Congo pour nous aider à éradiquer les violences, à stabiliser le pays et surtout à protéger les populations. Wow. 20 ans après, 25 ans après, 30 ans après, c'est depuis les années 60 qu'ils sont là. Est-ce que ces gars que vous avez suivis là, est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il a compris tout d'abord? Est-ce qu'il y a eu qu'est-ce qu'il fait la MONUSCO? Et il y a eu la charte à MONUSCO. Et là, on dit, il y a ça dans le Congo. Non. C'est lui qui est sous les émotions. Parce qu'il ne sait pas, c'est un incompétent. Il ne sait pas quoi faire. C'est du n'importe quoi, mes chers amis. Ces gens sont le devant d'aujourd'hui. Il y a eu combien de morts depuis que la MONUSCO est là? Il y a eu combien de morts en RDC Congo depuis que la MONUSCO est là? Je pense qu'à cause de la réponse à la sauter, à cause de non, à la réponse à la chiffre, entre les Congolais, ce n'est pas les étrangers, Congolais, mais c'est entre les Congolais, ça sera la réponse de Félix et Antoine Tshilombo. Et alors, Toyoka, Bango Morobindeli. Parce que les morts n'existent pas au Congo. Depuis 16 ans, les Nations Unies sont au Congo. Un budget de combien? 1,5 milliard, dit-on. Je n'ose le croire. 20 ans d'1,5 milliard. 20 000 membres des Nations Unies, civils et militaires. Mais non.
16 ans, nous revenons à la case départ. C'est invraisemblable. Et chaque fois, partout où nous nous sommes rendus avec Colette Braeckman, toujours le même cri des femmes. Pourquoi n'a-t-on pas poursuivi nos meurtriers? Pourquoi les Nations Unies, qui ont fait un travail exceptionnel, grâce à leurs experts, dans ce fameux rapport mapping, qui est la pièce maîtresse, la pierre angulaire de toute l'action, me semble-t-il, pour faire régner la justice dans ce pays, pourquoi, après ce fabuleux rapport qui a listé les 617 violations graves des droits de l'homme, du droit humanitaire, du droit de la guerre, pourquoi pas de poursuite judiciaire? À quoi bon avoir fait ce travail si c'est pour qu'aujourd'hui, les criminels soient généraux, ministres, dans des sociétés les plus diverses, et qu'avec arrogance, elles soient là, devant le regard des victimes, humiliées, violentées, impuissantes? Pourquoi n'a-t-on pas donné suite, une suite judiciaire à ce document? Les listes existent. Les listes ont été établies. On en a encore parlé hier avec Madame Navi Pillay, qui à l'époque avait des responsabilités importantes aux Nations Unies. Voilà. Tshilombo. Je crois que les amis de Tshilombo sont là. Est-ce que Tshilombo peut nous répondre? Parce que là, il a eu la réponse directement. J'ai bien préparé la réponse. Ce n'est pas moi qui donne la réponse à Tshilombo, mais Tshilombo répondit par ses frères, ses décideurs. Mindele Bango va répondre à Tshilombo que ça fait, s'ils veulent bien, ce qu'on dit bien, tu peux reprendre juste les bandes pour répondre à Tshilombo. Tshilombo, suis-nous. Parce que les morts n'existent pas au Congo. Depuis 16 ans, les Nations Unies sont au Congo. Un budget de combien? 1,5 milliard, dit-on. Je n'ose le croire. 20 ans d'1,5 milliard. 20 000 membres des Nations Unies, civils et 18 millions de morts causés par la même MONUSCO. Incroyable, incroyable. Et voilà, mes chers amis, comme tu sais, il y a seulement qu'il est temps de ne pas obéir, et de ne pas coopérer. Ce n'est pas pour rien que Sabino Yango. Allez, suivez. Je voudrais clarifier, parce qu'on parle souvent du départ programmé, d'un plan de départ. Il n'y a absolument pas de plan qui aurait prédéterminé le départ inéluctable de la MONUSCO dans 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Voilà. Vous avez bien suivi. Les gars de la MONUSCO lui-même répond encore que non, départ ne va rien. Donc ils sont là définitivement dans la catégorie Congo. Ah, les grands Matamasquins, mon frère, Soni Nino Zoksabiso. Soni Nino Tshilombo Zoksabiso, Tshilombo. Ah, voilà comment Tshilombo joue avec les Congolais en ce moment. Oyo ye moka yoki penake bango moko balobi te biso ya solo na kati ekolo Congo MONUSCO asali musala moko te asalaka musala te. Et au même moment bandeko boyoka bandeko ya Tshilombo bazoseka biso ete moka de nous. Voilà. Nous sommes quelque part, hein? Dans famille présidentielle, quoi. Nous sommes là. Yeah. Bisoana. Yeah. Fallait qu'il y a Fati, quoi. Là, il y a Fati, c'est paysan. Bisoana. Yeah. Biso. Bonga. Et au bonga. Yeah. Bongo na bino moko boza ba vérité. Yeah. Baundi mataba au ah, il y a biso de taille nzambe. Bakada be kozala tina kanjai. Merci. Ok. Voilà comment ces gens-là, ces dames, se moquent de nous. Makadame ozatila njanji. Ah! Et voilà. Comment le pelanzala, Congo le parle. Hey, famille présidentielle. Daji, atambatate, akobete mbatate. Bazo se kabiso. Franchement, voilà comment le travail que Tshilombo est en train de faire. Donc, toujours obligé de assumer ton dimanabiso, oyo, bazako beta biso, beti na gauche, topesi na droite, beti na droite, topesi na gauche. Alors, la canisse, tant que tu as sabino, tu tiens la bino, image oyo, et ka moko na kati na biso pour comprendre. Il y a un toko singa na bino, ba like na bino matondo mingi, na ba like na bino shishimboyo lo sakwe pa na yo.
tomoni en tout cas maman na biso Rose Gam losaka epai na yo papa Serge Makuntima losako mama Stella Maria losako bandeko na biso banso oyo bazali wana Colorado City matondo epai na yo losako epai na yo ndeko balike na bino s'il vous plaît, ça me fait vraiment grand plaisir vraiment que toujours mon abino like on fait un grand travail pour vous pour toujours boka et logo. Alors, sur aussi d'informations, comme bloquant yo mogote partage avec bateau photo nabandeko musoso. Alors, avec tout ce qui se passe na Kachekolo, comment on a connaissé bandeko tolu kanan toyeba na niveau ya bateau ba belela ba garde baby ba religieux ba zapatu na kati na est depuis qu'on compte plus de 10 millions de morts. Je pense que l'Église est témoin. L'Église est témoin oculaire pour voir ce qui se passe au Congo. Devant Nzambe, pour témoigner que oui, Bozala Kiwana, elle va bomba bateau union. Ce que nous va faire croire, que Nzambo ya bangwaza Nzambe ya solo, il faut obéir. Na o aloba ke bolingo mipeko pemisa. Tokana l'Église. Qu'est-ce qu'il pense dans tout ce que Oyo toza komona eza koya na kati kolo Congo bitumba eza na kati na est communiqué de la CENCO concernant les manifestations organisées contre la MONUSCO. La conférence épiscopale nationale du Congo CENCO suit avec attention, regret et tristesse l'évolution des manifestations organisées contre la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, notamment à Goma et Butembo. D'après les informations à sa disposition, ces manifestations sont susceptibles de s'étendre sur d'autres villes du pays. La CENCO comprend la colère des compatriotes. Voilà, Bolimbi Moké. Yasolo ondeko papa Bolimbisi toza en direct na émission na kanisi oko opesa biso situation ozana ngwana ozama mpinga soko lingo pesa kombo na yo oko pesa po ete bandeko baza pe na posa bayoka vraiment Nzambe asungi ke obey au bon moment bandeko baza na besoin bayoka kombo na yo nani et situation ni neza ko leka lelo na Sud Kivu comme toza en direct na yo matonde pa na yo papa malobo mboka yo. Sadingai commandant René Itongwa moko chef ya ba groupes armés ezali na coalition pour le moment na République démocratique du Congo à l'est du pays, précisément dans le province de Sud Kivu. Ingeta. La situation est papa na biso René na kati na mampinga otozo cha motema ezali bino. Situation est en ce moment en direct na tango tozali bozala situation nini na kati ya Sud Kivu. En tout cas, situation na kati ya Sud Kivu ezali vraiment très compliquée. Ah boy, depuis hier manifestation ya makasi elekaki na territoire ya Uvira na Kilomoni na base ya MONUSCO. Population ezosenga MONUSCO ekende 20 ans yangoyo baza na pays même eloko moko ya mutu ya ezomonana te bato bazo continue kokufa bato bazo continue kokima mboka bitumba ezokata te pe eza te vraiment nde bato bakomi na suka ba réagir que il faut MONUSCO ezonga. Voilà situation lekaki lobby na Kambimbira Kilomoni 5 personnes bakufaki 4 kufaki na courant après avoir kobeta masase eke kosimba na courant na haute tension singa ya haute tension tango ekatanaki mbala moko eke kosimba 4 combattants bao bazalaki na manifestation bakufaki directement na moko na bango nde soda moko ya
MONUSCO nde abetaki mbuma abetaki licence ya kufi directement des 5 personnes qui ont été mortes hier. Et alors décision na bino ezandenge nini poto ke gouverneur wana tuti ona komba Théo Kasi ata tuti azali amemi basoda uti Bukavu basoda wana bakiti na Uvira po ete babata ebele bakiti to mona bango to bakende ko défendre na Bunangana mais toki bango ke basoda wana bakiti epai na bino epai yo ozali na terrain bino bozali na kati na Uvira makambo ezandenge nini. Bon, eza sango toyoki soki baye kaka mpona kodefendre MONUSCO ekende te ndeti na baye kaka batinda basoda wana. Maloba nini yo kopesa bandeko baza koyoka yo parce que on a diaspora bato baza kolela bazomona pena ke mboka ikei po stratégie batuti na communauté Est Africa baye pena bakata mboka na biso bino bokopesa biso espoir nini pona ndenge bino boza ko garder mabele wana maloba pana yo biso toyebisi mokili mobimba précisément bakongolais baye baza na mboka baye baza na diaspora baye bazali partout bipai nyonso bayebake biso tozali awa moto atia biso awa tosimba manduki ezali Nzambe ye moko na bakoko na biso na bangomba na biso Nzambe ye moko nde kaka biso mpona kodefendre notre pays. Sikoyo biso tozali wana tokodefendre yango oyo akoloba kene baye kokata mboka ekosimba te wana bayeba bango bandeko na biso bayebake ekosimba te ekosalemaka mpe te tozali awa mpona mboka na biso epi mikolo eza koya oyo nyonso ekosila na makasi ezala kosolola ezala na niveau ya makasi ezala na niveau nyonso oyo nyonso ekosila. Bon mais siko bino ba chef bazoloba nini ba mwami bazoloba nini ba chef coutumier bazoloba nini parce que menace ye wana bango basalaki corrompi bazoloba nini en ce moment difficile oyo ke bit ba tuti ba quotidien na armée na bango nyonso ba encercler bino esika yo zali pour votre information pona lukaki na moi pona informer yo yango ke ba côté bino déjà ba zingi bino déjà poto yo sa bande ko audio ba koyoka. Alors ba chef ba kono mabele bazoloba nini o ba décider nini pote batoyo basuka na bango ndenge nini. Bakono mabele bazoboya mboka kokabwana bazoboya mboka kokabwana biso deja tosi kotelemi mpona probleme ya mboka kozinga biso tozobanga yango te baya bazala 1 million de personnes aho bakoya kobundisa biso bango nyonso bakosila bazala 10 millions bazala monde mobimba eya tokosilisa bango na kombo ya Nzambe na biso na bakoko na biso mokolo bakomeka kobanda bitumba na bango ya balkanisation bokomona mpe mokili mobimba ekomona nini oyo Nzambe akosala kolekela biso. Ingeta nana confiance na bino je sais en tout cas nana confiance na yebi ke maloba olobi wana na yebi basakani mingi na Nord Kivu mais na Sud Kivu na kanisi ekozala bango nginda là c'est sûr mais comment bozo tika présence ya gouverneur wana Théo Kasi yene mutaza na base makambo nyonso oyo azoko manipuler ko placer bande kone batuti comment ba chaîne bazo ko telmate po te bakangaye po te ba mettre hors état de nuire. Moni ebandeli nango ya bajene nde yango moni batelemi po babenga na MONUSCO wana nde ebandeli a partir ya ebandeli wana nde ekomonana na mokili mobimba na Kongo mobimba nani oyo alingi bakongole na Kongo na nani oyo alingi bakongole te puisque moto alingi bakongole akondima makambo oyo ezosalema wana
Voilà, toza na tango nzambe alobaki ya kotia bon nayebi te terme nini naki koloba mpo lingala tala kaka. Toza comprendre mon général. Oui, toza comprendre mon général. Ça va, il faut comprendre. Nga na botama na lingala te, mais il faut comprendre. Allez-y. Eza na tango neto balobaki na Swahili kuchagua magugu na ngano. Ngano kotia yango place mosusu na magugu kotia yango place mosusu. Tango yangoyo ya koyeba qui est vrai congolais et qui n'est pas vrai congolais. Tango yangoyo. Sikoyo tango eza koya. Oyo nyonso ale déjà corruption akokima ube akokufa. Tango eza koya bokomona oyo koleka. Bakokima toza sir que libération ekomonana. Na niveau nyonso. Ezala na makasi, ezala na dialogue ekomonana. Nzambe akoimpose. Matondo akoimpose pe na mboka na biso. Sikoyo akosalisa bato. Bato nde bakotelema ntango bakomeka kosala makambo na bango imposition, pa impose biso mpo na mboka na biso. Nzambe ye mpe akosimpose kolekela bato mpo abengana bao nyonso bazolinga kimia te na mboka na biso na bao nyonso bazolinga kokabola mboka na biso. Matondo tokai ke batindaki 150 millions de dollars pour que Teokasi akabolela bino nyonso kuna, akabola ba mwami, akabola na société civile, akabola ba ONG nyonso pour te calmer situation. Oza courant la situation na ou pas? En tout cas, je ne suis pas au courant de la situation. Naza au courant de la situation. Naza au courant de la situation. Mais ce qui mbongo wana eza mbongo ya Congo. Baoti kopie yango. Ce qui bapesi bato fo balia yango. Mais ngai naza au courant de la situation wana te. Pe nalie nano makambo ya corruption te. Depuis Congo ebanda, depuis nga na botama. Ingeta. Ni lelo boye. Meka kolia corruption te. Ingeta. Ena okiko meka kolia kote. Matondo papa na kanisi wana loba suka oyo koko lobela bandeko o bazoka yo ndeko papa na biso général René Itongwa oyo azali na kati na Sud Kivu ye wana za koloba. Une minute papa maloba ne koloba po ete o assurer bandeko. Une minute. Merci beaucoup. Eloko na koyebisa bakongole bipai nyonso esika bazali bayeba ke Nzambe azali epai na biso. Nzambe oyo bakoko na biso toza na ye Nzambe ya makasi azali pe libération kozala na mboka na biso. Tango eza koya bazala na espoir ke tozali totelemi pe toza pre mpona kobeta monguna. Na tango nyonso ya komeka koya koa banda ba décision na ye ya balikanisation ya mboka ubia banda ba makambo na ye ya bitumba tokobeta ye na kombo ya Nzambe na biso na bakoko na biso tokobeta bango na nde kozala ebandeli ti tokosukisa bango na suka. Eloko ya mibale nayebisi bakongole nyonso esika nyonso bipai nyonso bazali basalisa oyo ayebi ke aza vrai congolais, un vrai patriote asalisa biso na ndenge na ye oyo makoki nyonso ayebi ke aza na yango asalisa biso. Biso toza pre mpona kodefendre pays, toza pre mpona kolibere mboka na biso. Voilà un peu bref mpona likambo ya suka ona ningi nayebisa bandeko na nga bakongoli bazala sirke tozali mpe mboka tokolibere yango. Matondo mon général, merci. Matondo mingi na kobenga yo après. Matondo. Voilà bandeko bana some kolo Kongo ya solo to koloba ke tok pakolonga bisote po ete bitumba o ezali ensemble. Ce que biso to kanga na bato te bike to na moko na bango Nzambe mutaza ko permettre biso tozala na bango longo po ete to libérer mbele kolo Kongo. To kontima corruption.
toko liambonga mopaya te toko leba papier te pote ba papier wana eza biloko ya pamba biso mabele eleki ba papier wana oyo bazo pesa biso alors nakanisi toka koko bantu yepe alobeli kama eloko message na kotika lelo ezaka réalisanga biso nyonso oyo tomibengi bana Kongo totambola na mibeko na bolingo na misala totiesa bolingo ya bosolo kati na biso toyebake dollar ezalaka mbongo te eloko ezalaka mbongo ezali nde baminere baor badiamant bamanganese bakuifa yango nde mbongo ntango balobaka le Congo est le pays le plus riche en minéré eza minéré kaka te toza le plus riche na nyonso dollar ezalaka bafoto bakoko na bango basala yango nde publicité makasi bazoya koesikoke biso bapesi yo bafoto bakoko na bango yo zwi mbongo opesini yango tozoya na système ya sika tokozongela troc tokotala soki bango baye kozwa diamant so baopesa biso nini matondo voilà matondo koko bantu ya solo boyoki otolobaka yango wana bandeko nzambe ana biso elonga eza na biso. Alors revenons une fois dans cette histoire oyo ya église catholique. Église catholique na kanisi balobi na kanisi bakasuka émission na suka vidéo na bango tona tango mingi te balobi baza ni chaud ni froid baza tiède. Église oyo devant église baboma bato devant église on compte toujours millions les Congolais oyo église ata témoin devant Nzambe. Alobi aza ni chaud ni froid dans cette histoire d'agression ya MONUSCO ou aza ko attaquer ba Congolais. Incroyable fait. Donc alors na éviter ceux qui défendent Nzambe, ça va qu'on permettre mouton loba naza ni chaud ni froid, naza kota Satan te, naza côté ya Nzambe te, naza ngandenge wana. Na kanisi papa yo oyo alobi ke aza mosaleli ya Nzambe, na kanisi ceux qui zo ko loba azo yo kabiso. Soli. Alobi baza ni chaud ni froid. Donc ce qu'on a dit vidéo na ye on comprend que baza na gauche te, baza na droite te, baza na bango ndenge wana. Donc ça veut dire que c'est n'importe quoi. Baza na kubanga. Bana kubanga baza ba côté ko se positionner te. Baza ko yeba te que ceux qui ba se ba lobby ouvertement que oui, to lobby MONUSCO dégage, MONUSCO ezabango. Ceux qui va dire que non peuple en a raison, il faut bon bima et ba dire que MONUSCO a créé le bango problème. Donc voilà, ça ne sert à rien de compter avec l'église. Ça ne sert à rien de compter avec l'église. Parce que malheur à Congolais, église a bien. Souffrance à Congolais, église a bien. Banda baya na Congo, baya na baki na valise na bango na nani na oyo baki kokata ba koko na biso maboko. Baya ki na l'église ba ya na ba valise ba nani ba sango baya ki na. Faut pas bokamwa yango. Voilà l'église aujourd'hui na kanisi l'église a yebike moyens de la côté population zate moyens de la côté monsieur zate a préféré azala ndenge wana pas poste abiso. Alors ne faites plus confiance à l'église. L'église ne azala kati penza ya source ya makamo nyoso passe na biso nyoso to ko vivre ngo na mabele oyo ya kitoko Nzambe atikela biso oto bengi paradis Congo. Voilà bandeko bana some kolo Congo ya solote eza passe mingi ya komona makambo nyonso eza koleka na kati ya mabele kolo Congo. Alors na kanisi na souhaiter ki ko tiela bino audio moko comme ça bona. Jambo groupe. En tout cas, vitu vinakuwa sasa nguvu. Normalement sai MONUSCO iko nakamata vitu na vya mpori na avio ya gouvernement iko na shuka MONUSCO inakamata vitu wanaenda mpori, hatujui kama ni vitu gani, kama walipakala tu ile sura misijue, lakini iko napanda ti mpaka mule mparke, miniti moja inashuka tena inapeleka vitu inarua kule mparke, hatujui kama ni vitu gani. Marahaba tutaishia mai nchi yetu ya mtuka jaribu yenye tuko nayo kama itatuletea shida. Na mimi naona iko sani basoda wenye balisha mwanga maipori ipare tu kukutu nguvu moja yenye iko ya kwenda ya kupiga nchi yetu, sote hatujui ni vitu gani. Kama biko na renforce sana kwa saa hii. Mimi niko hapa sasa Mvambiro ndio tunaona hivi. Voilà, ndeko lobini ni les dangers là.
Donc, c'est-à-dire quoi que, par exemple, comprendre le mouvement Mogol Salama, Kubanda Tongo Alilo, avion à MONUSCO accompagné par avion, hélicoptère, il y a FARDC, par exemple, ça la rotation, Bakiti, Bakibiloko, Bakena on a part na Zamba, Bakekotika. Donc, on va constater que, par exemple, Biloko, par exemple, qu'on livré, par exemple, Pesa, Basoda, Oyo, Bazana Kati na Zamba, Oyo, ya, Banan Babengi, Bango Batuya, communauté Est-Africa. Donc, Félix Chilombo a eu du complot makasi ya basoda oyo Est-Africa o ba yaki na avion ya Ethiopia Airlines. Basoda wana bake ba placer bango tout mais ndenge général René alobi ba kusamba nan ba samba te ba ye pour ba servir de fumier na mabele ko Congo. To alerta ki bango alobi e bisa ki bango ke o ezali ya suka ebi tumbeko le gala kat ne ko Congo ko lapisa bango e ko lapisa oni. Tozoli bena bango oni. Prenez vos gens, sortez. Prenez vos terroristes, sortez. Prenez vos mercenaires, sortez. Hein? Oni, prenez vos gens, sortez. Parce qu'on sait qu'il n'y a plus la justice internationale. Parce que la justice internationale est derrière vous. Toyo Kiango, Tomoni, les preuves sont là. Pourquoi? Tomoni, rapport mapping, Bajija Moté, rapport mapping et Kenda Wabi. Alors, quelle est cette justice-là? À cause de rapport mapping, c'est ce qu'on dit. On voulait juste s'adresser à secrétaire général Yaboni, qui est Nani Antonio Guterres. S'il peut nous expliquer les 100 des 3 casques bleus tués dans 4 écoles au Congo sont de quelle couleur? Bassa ou Isaki na 4 banzoto na bango est de quelle couleur? Et si Antonio Guterres peut nous expliquer un peu scientifiquement les 118 millions de Congolais étaient de quelle couleur? Les 118 millions de Congolais massacrés par lui, par ces gens, par des criminels, parce que Dieu même ne peut pas se massacrer comme ça. Étaient de quelle couleur? Ce qui explique que oui, sans on a des Congolais, on a des acquis jaunes et c'est là qui vert. Nous, on demande justice seulement au sang rouge. Là, on va les comprendre. Hein? Je crois que le message est bien parti. Voilà, la canisse Tomeka Kokomela, adresse Mogedo circulé, il y a comment on appelle ça encore? Il y a Internet, là, le téléphone, ils ont circulé, beaucoup, Akomela Kibango, et puis, en répétant encore, les 100 Congolais, 18 millions, il y a un rapport mapping, expert, il y a ONI, Basala, 100 wana, et c'est à quelle couleur? Et 100 il y a demandé justice. Il y a 3 casques bleus. Et c'est la couleur, s'il peut nous faire la différence entre le sang de ces 18 millions et le sang des 3 casques bleus qui sont morts au Congo. Comme ça, nous allons bien comprendre que oui, les 3, ils ont plus de valeur. Ils ont plus de valeur que les mouches congolais. Là, nous allons bien comprendre. Hein, Antonio Guterres, explique-nous. Voilà, bandeko bana some kolo Congo ya solité na kanisi boyoki oyo nyonso tozali koloba wana oyo eza koleka na kati na bele kolo Congo. En image toza koleka na lombango comme ça, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe depuis la nuit d'hier na kati ya mabele kolo Congo na kati ya Nord Kivu. Allez, c'est parti. Hivi vya sasa hivi wanatokea kwa mziki. Voilà, malgré l'interdiction de la police, alors, les Congolais, les jeunes, les télémaki, pas question, nous allons aller voir la Katina Beni depuis hier, dans 20h, et c'est là que Titongosa, le jeune de Goma, balobi, pas question. Et alors, quelques convois, il y a Nani qui KSC, Bolanda, Oyo, il y a Monisco, Bolanda, et l'autre de l'écrit.
Voilà, on va convoyer à Monusco Kayase. Voilà. Bande Kobaza déterminé, bravo, bravo. Nava chaîne, la bisognon, so, et si on se bozali, ya solo, to venu comme mon a solo, ba chaîne, va comprendre que c'est au finish, il faut aller avec ces combats. Il ne faut pas se laisser faire. Parce que la nuit là, banda lobby, ezako tumba, ba de po, ebele, ya Monusco, batumbi, à mon ba chaîne, bazo tumba toujours, bazo continuer malgré police, ezako ya wana, bozo mona ba nino kuna, monte ezako pela kuna, voilà, tumbi yango, na ba chaîne, baza déterminé d'aller jusqu'au bout, na ba côté tout. Et, na kati na butembo, qu'est-ce qui est arrivé na kati na butembo? Ya solo na kati na butembo, oyo boza komona, na image, na photo na Tcheribino, o wana ndeko na biso, ya soldat auto-défense, ba bengi mai. Akei a signé Monusco a mati na mir na bango, na kati wana, na kati ya tour de contrôle, oyo bangar, oyo Monusco a sala kati na clôture na bango. Alors, ndeko wana, na kombo ya défense, na kombo ya mai, amati likolo wana lobi, je suis là. Et la Monusco de l'autre côté, babandi ko beta masasi. Baza ko beta masasi, aza ko ningana te. Baza ko beta masasi, aza ko denda na nzoto. Monusco lobi non, et bandi. C'est le début du commencement. Donc, Makambo et bandi. Bandi côté. Vous savez que ces gens-là vont fuir. Ces gens-là vont fuir. Les blagues qu'ils ont fait, na Katia Nord Kivu. Suivez-moi bien. Ba blague au bango ba sal na Katia Nord Kivu. Pendant Koboma, je crois, je vous assure que na Katia Sud Kivu, bako kutanana, oyo, banga na bango, oyo, nana ba yebite, na yebi, bikamunini, naza koloba. Alors, bango bazo kansake, bazo kosa biso, mais bako mona. Alors, mes chers amis, Bolanda à l'image, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Quelle complicité y a-t-il entre Monusco et les Tutsi rwandais? Botala, comment ravitaillement? Il y a un hélicoptère qui est solo awa qui va nous ravitailler na Zamba. Botala en image. Est-ce que vous voyez les casques bleus? Vous comprenez ma casque bleue? Montez-la bien. C'est là que vous allez comprendre ce complot Chilombo. Attends, me la question à Congo. Regardez bien les images. Comme on a vu à Touti, nous avons la section dans l'hélicoptère. Voilà, tu le mauvais ton gouvernement. Est-ce que ces gens-là sont des casques bleus? Et pourquoi dans la forêt? Voilà, en image pour mon preuve, voilà comment les Tutsis, comment ces Tutsis-là sont ravitaillés. Les criminels Tutsis, comment ils sont ravitaillés par la Monusco. Et voilà, la question sur le lobby. Non, nous, on a besoin de la Monusco. Voilà, le sale boulot de la Monusco, Oyo, avec ravitaillé, l'ennemi au bazar du Congo. On fait ce travail-là pour vous.
Alors, travail tout ça pour la bino, et senga na bino, puis solo senga na bino, kaka balak na bino. Allez, c'est parti. Vous avez déjà exprimé votre mécontentement. Ça suffit déjà. Moi, j'ai exprimé mes contentements et opinions. Voilà. Bolandi yango, c'est-à-dire que wana basali ba soda oyo te okasi atindi na kati ya Sud Kivu. Aye wana kati na Sud Kivu na Uvira, ba jeune balobi toko banga masasi na bino te. Alors, ba jeune balobi toko kenete tozali awalobi toko beta bino masasi. Ba jeune balobi toza wana toza na masasi na bino. Alors, les jeunes, je sais que na kati na Sud Kivu sont prêts. Ils attendent qu'ils commencent. Ils sont prêts. Ils sont bien préparés. Ne vous en faites pas. Là, je vous assure. Voilà, na kanisi toza koloba soki bandeko boyebi ke boko kosuka bandeko boso pote toza na bitumba senga ka mbongo bitumba senga ka atalipa atamai eza utile. Alors tolela kate ka kolela mais to luka père moko toso. Voilà, boyebi ba fani boko kosu. Voilà, tozobi dengewa. Donc voilà bandeko balanso mikolo Congo na kanisi toza na kati na guerre. Tona kati bitumba oyo toko bunda na banani na ba criminel oyo ba yele biso bitumba na mabele kolo Congo. Alors toke na bango ti na suka. Alors voilà, totie les bino vidéo bolano. Un plan de transition pour le retrait de la MONUSCO de la République démocratique du Congo a été élaboré après d'intenses travaux qui ont réuni les experts du gouvernement, la MONUSCO et les autres partenaires. Ce plan de transition est coordonné par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et le ministère du Plan est chargé de son élaboration au nom du gouvernement. Le ministre d'État en charge du plan, Christian Mondo Simba Kabulo, a en présence du vice-ministre reçu Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, qui était accompagnée du représentant spécial adjoint pour réglage de ce plan qui sera présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies sous peu. Nous étions là aujourd'hui en train de régler les dernières étapes à franchir pour que ce travail soit le reflet d'un vrai dialogue entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies dans sa composante totale, mais aussi que l'on puisse aller vers une étape où la société civile sera consultée et les autres partenaires aussi au développement seront consultés. Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, ne s'est pas empêchée de féliciter de vive voix le ministre d'État en charge du plan, Christian Mondo Simba Kabulo, pour les travaux abattus. Pendant plusieurs semaines, des équipes à la fois de la partie gouvernementale et de la partie des Nations Unies ont travaillé d'arrache-pied. Et donc, c'est de voir la meilleure façon d'articuler ça. Et comme je disais, encore une fois, pour moi, j'ai fait ce genre d'exercice dans beaucoup de pays. Et je dois dire qu'ici, je vous dis chapeau. Oh, flatteur, après 22 ans d'activité en République démocratique du Congo. Voilà, mes chers amis, voilà comment ces gens-là jouent avec des Congolais. En ce moment, les Congolais sont debout. Alors, bah, c'est une stratégie pour créer cette histoire pour dire aux Congolais, voilà, nous sommes en train de trouver l'issue pour sortir. Mes chers amis, ne suivez pas. Je vous ai montré pour vous faire comprendre que, attention, attention, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Donc, ces gens-là ont fait plusieurs fois des exercices comme ça pour mentir aux Congolais quand les Congolais sont fâchés. Oh non, oui, on va trouver la solution pour partir. Mais non, c'est par la force. Ces gens-là ne vont pas partir en négociant. Comprenez-moi. En négociant, personne ne sortira. Ils seront là. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, les Congolais ont compris, on dit à la MONUSCO de dégager, de partir, et ils se sont permis de venir avec des troupes, avec l'avion Ethiopian Line, et les troupes venant d'où? Venant de Kenya, venant d'Ouganda par Ethiopian Airlines. Et bande ko bana somme ko ko na se batte ata mutu ko peta avion na libanga te comme on appelle que non avion pe yaki ba Congolais ba peta on libanga. Et quand Simba te bana Congo bana mama Congo nous sommes en guerre. Qu'est-ce que vous voulez encore tolobela? Boling tolobela biloni bozo yoka oyebike oko benga gauche dans ce genre de mais non nous sommes en guerre. Ces gens-là ba bomi biso 18 millions de Congolais.
la MONUSCO était là. Elle a participé. Elle a participé. Elle a été témoin des atrocités passées en RDC Congo, des crimes, des génocides. La MONUSCO, il y a eu un rapport, je rappelle encore combien de fois, il y a eu un rapport appelé le rapport Vampire, qu'on a classé dans leur tiroir. Dans ces rapports Vampire, il y a des noms et des noms cités là-dedans. Ces noms de ces gens, de criminels-là, la MONUSCO collabore avec ces gens-là. La MONUSCO est en bon terme avec tous ces gens cités dans ces rapports Vampire. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Un dialogue? Négocier avec qui? Les gens qui ont caché ces rapports mapping, c'est la MONUSCO, c'est l'ONU. Bon, continuons. Voilà, Nakatia Nord Kivu, l'opération MONUSCO Zéro continue au finish. Les gens sont déterminés malgré la violence policière sur le territoire. La population, Beni, Butembo, côté Wara Nyonso Baza éveillé va lobby, pas question de reculer, ils sont là de l'avant parce que la police Oyo sous-ordre Félix Tshilombo accueilli au bien que de défendre pour la garde mais que de défendre Beni, à que défendre comment Ouvira, à que tu as soda Oyo ya sengela qui a même bango pas que de libérer Bunagana et les gardes moi les soldats sont là bien armé. Et tandis que Bunagana est entre les mains de Tutsi. Vous comprenez ça, mes chers amis? Bunagana est entre les mains de Tutsi. Bakangi, Basuamo déjà, et Vanabango. Déjà, oh, c'est 1 mois et demi, Bunagana est là. Mais, Basoda, tout pour Basoda, où tu avais payé Nakatina, Site Kivu. C'est-à-dire que Site Kivu dans la guerre. Mais, l'ennemi, Bakangi, Bunagana. Ah! Chilombo soni nini oko Chilombo soni nini Chilombo sala biso boye ko bande ko bana beto bakasai quel ridicule hein mais tout et ça les autres même bino mo pas citer vraiment makambo ya ko hein ba kosi bino Bunagana était libéré les soldats sont là Bunagana est là toujours entre les M23 Fades na MONUSCO oya zana ba arme mamu de tout hélicoptère modèle la modèle. On va qui sont les autres là de M23. Toi, tu as au moins un hélicoptère mort M23. Char mort de combat M23. Tu as au moins un. Est-ce que vous comprenez ça? Mes chers amis, nous sommes des intellectuels. Et non, nous, on doit parler sur la table. Il ne faut pas être émotionnel. Mais 1 mois et demi, Tshilombo, quelle autre diplomatie? 1 mois et demi, un coin de ton pays est occupé par un groupe de soi-disant, d'après vous, des rebelles M23, mais des agresseurs que nous appelons, des agresseurs extérieurs. Côté de Bino na Katina Mboka, des étrangers. Et Bakangi Mboka, 1 mois et demi. Et tu nous parles de la politique, et tu nous parles de la diplomatie. Quelle honte, quelle ridicule. O tika histoire ya mabe na kati ya Congo na kati ya moto. Tshilombo tika histoire moko très sale na monde. Oyo mo président na mokili moko monate et bato tozokoma. Dès ba kolakisa bato. Bon, bato ba comme non, c'est pas vrai. C'est vrai ça. Mais oui, il était d'où? Il était du Kasaï. Il était du Kasaï, un Congolais. Oui, son père, soi-disant sa mère c'est une Angolaise, mais son père était un Congolais. Pourquoi il se comportait ainsi? Mais non, mais encore, les gens vont se demander comment avoir des gens comme Tshilombo là. Yann Albert Rabino, Tshilombo, Soni Tshilombo Salamokiri, Soni Yako Yoka, président Moko Yaka, ou Aleka Aviokango et Kosanaka. Voilà. Et là, ok, nous sommes moins en gote meza kuya. Ils ont kotaka na ba archive nyoso, voilà kanti, beaucoup moins en mikolo et zaleko. Voilà mes chers amis, Banasso Mekolo Congo, tu dois continuer l'information na biso, tu as besoin de like na bino, boza ebele, ya kolanda biso, tu as besoin de like na bino, oyo, ezali, o boza ko tirer la biso, wana, tu dois kende, vraiment, il y a beaucoup de trucs à vous mettre aujourd'hui, comme ça vous allez comprendre qu'il y a solo, auto salaka comme sala, pona biso, pour le Congo, eza musala moka makasi, sengedi,
vraiment ya solo like na bino soki bozotia ezopesa biso esengo mpe mingi ya komona ke solo bozolanda biso na bokebi nyonso. Voilà, vraiment esalaka biso un grand plaisir. Voilà, tokei wapi tokei na kati ya makambo oyo eza koleka na kati ya mabele ekolo Congo, na kati ya Kinshasa. Nini eza koleka tosongeli sikoyo na kati na Kinshasa en image tokotiela bino eloko moko publicité nanu tomona te botala le gouvernement ya Tshilo oyo sonio tozomona nanu tomona te soko otandi ba presse nyonso nanu tomona te botala. C'est la RDC parmi les grands producteurs du pétrole et du gaz. Ainsi, sous le patronage du président de la République, chef de l'État, la RDC lance le 28 juillet 2022 les appels d'offres ouverts pour l'attribution des droits d'hydrocarbures sur les 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers du lac Kivu. Que vous soyez opérateur pétrolier et gazier, investisseur potentiel ou membre du gouvernement de niveau national et international, soyez les bienvenus. La RDC, nouvelle destination des investissements. Chilomo, Chilomo wetu, Chilomo, Chilomo. Ah! Bandeko, je vous explique. 27 blocs à pétrole, où ils allaient entre les mains des Anglais, entre les mains des Français, entre les mains des Allemands, où l'Union c'est la parc à Virunga. Et ça géré par les Anglais, les Américains, les Allemands, et ça ne m'a beaucoup pas. Ah, Chilombo, Chilombo. Mais, n'a pas dit. Bandeko soni nini bato bakota classe to bakota te gaz qu'il parle de gaz to lever la bino gaz oyo ya lac eza géré par Rwanda na Balma bango bato bazwaka gaz wana Uganda pe ya zwa ye gaz na ye aza ko kenda ngona. Mais ces gens-là même te so bazo kosa oyo ba yebite information mokili. C'est-à-dire que oyo balandaka biso te solo makambo na se oyo tu le mozo parler à lancer d'offre il y avait investir dans quel pays barouta et investir no basi basala la publicité boy depuis quand ba ça depuis quand amatérisme de nini oyo so les nini to yoka et pour bande ko na biso ka saken to wi mo ke to pesa non ba farceur. On va le pain, vendre une parcelle à 5-10 personnes et après à Kini. Vous avez compris? Vous avez bien compris, mes chers amis, où allons pour créer des ordres à Koloko. Tout ça à cause des papiers. Et ces papiers faire là n'ont pas de valeur sur les instruments. Ou à Okena ou à Pinel. Donc vraiment, non. Bandeko, s'il vous plaît, like na bide. On a besoin de like na bide. On a besoin de non. Boza ko yoka makambo eza koleka na kati na Congo eza pasi na so na komona kia solo makambo tsoko vivre na mité et koleka te. Et voilà bandeko en image toke wapi na kati na mbujimai wa balengela na kati na mbujimai wa balengela ya solo makambo eza koleka kuna impossible ba maudire Tshilombo bakangi kati na nzete ya manga manani na bandeko ne ba chef coutumier ya Mbujimai ya Kasai totela binongo comme ça botala eloko nini eza koya
bakangi Chilombo akobonga te na vi na ye bakangi na kati na nzeta manga soka libéré François Beyaté Kasai kokabwana bakangi na nzeta manga Chilombo bakangi na nzeta manga Chilombo basumbaki na zamba likolo bandeko na ye basumbisaki na zamba na bilamba ntango tolobaki ke Chilombo basumbaki na bilamba bondimaki te voilà tobisaki bino ke Chilombo babungisaki nzela na bachef Kasaya Chilombo basumbisaki na bilamba asumbaki na bilamba na bachef Kasaya po aliyokaki te Chilombo azalaka na tete ya famille ya munene likambo ya liwa ya Etienne Tshisekedi boyokaka nga te bobala na Chilombo mama wana baza maudit bango nyonso baza wana baza maudit bazoyeba te bo bazolanda kolia mbongo ya Chilombo mbongo eza ya malédiction ya bandeko na bino bolelaki kulengo ya ndeko na bino te Chilombo alekisaki soki 60 na batata mwasi na batata leki na banani alekisaki baleli mbongo wana bozolia bakila bandeko na bino bakisanga na marbela bandeko na biso bakaluba bozolia makila ndeko no tebe na sanya obani kondi obungo beta motor ovimisi matama makila ndeko na yo malédiction mota bomelo bandeko ye no ya katolia na biso mbongo zolia eza makila ndeko na yo tozolia ngo ona bomaki na zosana pour makila ndeko yo bone elenge bongo elenge na koti na jet privé na zapien quelle malédiction. Voilà la situation oyo Chilombo eza koyela ye ya mabe to sengi na bino mama mpinga oyo akasai oyo atonti bino na garde présidentielle na bikobode bele kuna asala sélection na bino ndeko Kasaye oyo za na kati armée azaka Félix Chilombo aza ndeko na yo te alingaka yo te akobomisa yo po azo kosala plan okolela kozanga mboka likola Chilombo boza komona bobeta ye bobete mboma bobete mbuma tosengi na baekole mosusu te tosengi na bakasayen tosengi na bakasayen bose mettre debout bolo bateke no te tour na biso tour na bino te tour na bino eza malédiction mpo babon ebandaki na Etienne Tshisekedi o moto liboso balia na tour na bino o basakrifia na tour na bino c'est la malédiction qui est mal partie dès le départ et qui ebandaki déjà mabe dès le départ oh nous se landaka beaucoup s'en sortir c'était la malédiction ndeko yokinga nga le grand sacrificateur malobana nganga soko ndimite lelo kokama kabi oyo mbongo na sombelaki ndako ezaki mbongo Chilombo te ndako bakobotola mbongo na salaki boye nazali na kanisa ya silence okomona olobi otikala maboko pamba zero so ozosenga bolimbisi te ntango oyo okoluka papa wana oluka papa Sahela ozaki na raison kolela bokolela bana na bino bokroire nga bokolela na bana na bino oso mona ki doki amis makasi mutalibe abiso merta dino wala ke non ya biso pouvoir abiso ya nzambe pouvoir wa nzambe lela bino pas 60 plus de 60 personnes pouvoir nzambe mutatinda ka pouvoir et bolé olia bat ndeko na yo pouvoir nzambe zeke sengote ozo sala po bana ba bo base sala nango bien hein akana vous comprendre alors c'est parti
je vois des choses sur ton mari. Pardon? Ozana mobali mobali akufa. Ah, c'est que ça mobali ya mwana na yo. Mwana na yo mwasi mobali na ye azoza musala moko ya munene. Et pour ça vraiment ozana bana basi te. Ozana bana ga ya mibali. Ah, c'est que ça mwasi papa ya mwasi ya mwana na yo. Papa mwasi ya mwana na yo musala na ye et ko matamakasi eza ya bo. Papa mwana kufa. Ok. Bon, maintenant un tour, tu as un fixé esprit, comme ça, la bien. Yes, beaucoup de gens qui ont belé, maman a bu beaucoup de gens qui ont belé. N'a pas zéro voluka kayan zambe. Eti akara moko na katina bino ya solo. Alors to kota nanu to sexe bino moke na makambo oyo ezako leka na katina mokili. Tokei wapi tokei na kati na Cameroun. Na kati na Cameroun ya solo Emmanuel Macron azako luka wa partenaire à gauche à droite pour être Sony de Kimengi il faut sauver la France et l'Europe pour imita koti Europe na kati na danger. Allez, suivez. Bonjour et merci de nous recevoir. Amélie Tullet de Radio France Internationale, France Média Monde. Est-ce que vous m'entendez correctement? Espérez-vous, puisqu'on parle d'avenir, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération porte les couleurs du RDPC à la prochaine présidentielle? Je peux répéter ma question. Pardon, excusez-moi. Amélie Tullet de RFI, Radio France Internationale. Là, c'est bon? Ma question, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération représente le RDPC à la prochaine présidentielle? Camerounais, hein? Président Cameroun. Briguer un nouveau mandat en 2025 pour le compte du parti. Emmanuel Macron interprète. Votre ambassadeur. Je vous remercie, madame. Comme vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3. Et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Voilà. Ridicule. Franchement, c'est ridicule de voir des gens comme ça. À Tingabi, la poste à pouvoir. Azad déjà fatigué. Hier, on prend la question. Non. À comprendre rien. Donc voilà, la suite continue. Et Emmanuel Macron est très fier. Emmanuel Macron, tant que Français, c'est vrai, il profite. C'est lui qui en profite parce qu'il va le faire signer des choses. Alors, et sa fierté, pour la baronne Mindele, que voilà, nous, en Afrique, il faut avoir des gens comme ça. Comme ça, l'Afrique, c'est à nous. Avec des idiots comme ça, des gens qui ne comprennent rien. Voilà, mes chers amis, comment l'Afrique doit marcher. C'est textuellement avec Félix. Vous comparez Papa Wana avec des raisonnements comme ça. Avec comprendre rien, c'est avec Félix. On a dit que nous passage nous en passé par question climatique. Ni comment on sera pas été boïna dans un combat charbon, tout ça, nous temps va servir tout ça, c'est n'importe quoi ça qui sont. C'est textuellement comme le président camerounais. Son pour le puissant africain. Et bah, Mindele, Français, ouais, Emmanuel Macron est très fier que voilà. Ça c'est bien. Profitons à sa présence.
Profitons comme il est encore là. Comme aussi au Congo dit, profitons. Comme Félix est encore là au Congo. Comme dans la tête, il n'y a rien, il faut profiter. Ça sera vraiment fier. Nakoyeba que non, tu dois profiter de tango. Motomoko boya zana bololo zana pouvoir te profiter. Te sinese mikanda. Te sinese tout parce que demain, tu habites dans la Kozarawana. Vous avez compris? Pasi et Kozarana qui sont sur la quantité. Moko azali parler na makambo oyote. Voilà, matondo na bino nyonso to pesane la cannabis lobi. Tozoko nyoko va te pela musala mfulu za pesa biso. Nzambe pour la pesa biso seigneur que tout peut tambela mikolo. To kolemba bino. Alors nous vous demandons seulement ba like na bino, abonnez-vous massivement. Merci na participation na bino. Merci na oyo so check like na ye. Merci na ba don na bino. Merci na ba soutien na bino. Oyo sengeli ki ya solo musalo toza kosala sala emata ekeni koso ndeko na kalisi o comprendre donc matondo mboka bino musala za ya mutu moko te boyoki général René lobi wana musala ya mutu moko te biso nyonso kolela kate po kongo ko tuno lobi kongo ko tuna yo lobi mama ko tuno lobi papa osala ke nino azuluka kongo sala pona yo sala ke ne po libérer kongo ngana bana ko tala mingi ngana zara ko na na pena chaîne papa Sayala oh tina YouTube oui un jour mais au sera qui ne contribue à quitter de loko moko matondo na bino nyonso Didi Kachiro soke pa na mama Valentine Mafuta to soke pa na bino bande commence pendant donc on a le to bosanité maman na biso Fatuma Banza to peso lo sako sikozali bande ko na biso bonso na kanisi mama nyonso oyo balandaka biso mikolo nyonso lo sako omboka bino to bosanité na kanti papa na biso France Bitodi to pesa lo sako pa na ye to pesa lo sako et pas bande ko na biso nyonso papa na biso Emmanuel Yeko papa na biso Michael papa na biso notre grand sponsor Mbuta MKN to bosana qui était to pesa ki mbote mama Claver na biso la grande combattante mu falme lo sako pa na yo mama na biso matondo na musala oyo oza kosala zama koko abakise na yo mingi alors mama linkela leba to bosana te papa na biso Pierre Kimbondo Chantal Ngadi Simba lo sako pe epai na yo alors tokutani mokona lobi matondo même mère lobi 20h émission na biso la kanisi bozana numéro na biso téléphone ozana sango ozana renseignement ko tuna ozana nouvelle ko informer biso n'hésitez pas à appeler matondo ingeta ipopo